Mais souvent, ça peut pas hypocrite. Au fin pas finir mon toiseau qu'on attaque ça, à ça la théâtre. À ça théâtre, na théâtre, on a à boire que mon toumboua qui est là. On boit que là mon tour raté. Moi que là mon tour balaka, moi que là ça mon tour songolo. Ménopause est bon, on a un bali. À occuper en haut. On a ménopause, mais on a mon tour occupé ménopause. C'est ça. Ménopause, ça, mon bali, c'est la colère. D'accord, bien. Je suis né en 77. Le 27 avril 77. Âge n'a rien. Âge à jouer, tu vas catastrophe. Bah, monsieur, bah, il dit, ah, j'étais parce que papa confie à 3 ans. Il y a mon retour, il y a mon 3 mois, il y a mon 3 ans. Papa et mère, à quel âge? Il faut savoir ton père et mère, à quel âge? Si la vie, c'est bien, on gagne, âge de l'angona, date, on gagne, moulanga, bakata, tes âges, va jouer. Et toi, madame, ton père, mère, à quel âge? So, bino, tu peux faire un ndaku, tu peux faire un bino, tu peux faire un comme si dans la télévision. Au lieu de changer, on casse, il peut ça, il y a un moment il faut qu'on ait respect dans le micro. Moi, je vais frapper bino. Bah, tu faut qu'on ait respect dans le micro. Il y a un PCH naïe. Aussi là, ça mon colo, effectivement, c'est là mon colo, c'est là moi mon kete. Mais là qui moi mon kete, là qui mon colo naïe, wana a PCH H naïe vrai. Parce que yene mon colo nzoto, si la nde mon colo nzoto naïe. A PCH date na bino, date naïe. Mais ça dit botindi batu moko ka toujours quand bato baza sima mon kongo. Ça mona mon kio, ça mona mon. Oh ça limingi ba pour laisser bimio partout. Ça musala ngo pe umeli. Banda pa mutu boy. Moi si moi ya bimisio bimia bondi ma pe moi ça ngo pete. Bon ça lipe mingo lodi ko ndimate. Soki ngai ya kongo finga bakoko. C'est que nzambe fa pindi nga vina nga mo. Eh! Ben jir musu to finga bato, to go finga sou bato te. Vous comprenez? Parce que tu es conduit par moi buzoba. Bozo tan na famille boto na ko pesa ngambo mo pour finga sila. Ça ben film de l'offre de $60 par mois. Aïe bisou la reine ba connecter mais j'aime les abakok. Ba foot la kondako. J'aime les abakok. Mon combat foot baluki. Mais pas aujourd'hui, mais attends, on t'a vite. Tout le monde qu'il faut, ça clair. On a risqué na elo moi munena wa na on risqué na poison munene. Ya munene bongo vanda ka bolali ola muki bwana za susi. Simba te. Donc eza mutu uti libanda aya sangani na mutu akadi donc esali nenge esali wana. C'est parce que Nzambaza c'est ça juste ici à Nyoso et puis Nzambaza juste net ngane nazabo il est écrit na okufa na poison amen quand on Nzamba ndo fongola makamu na ye quand on libo boma ye muta bometa muto ka buta musika te ala neliti tia confirmer ndengwana za jete ala neli ba source Nyoso tia ayo koma ni fois atanga muto parce que alongola na muto na groupe alongola ipetona papa na alongola ye kanda te ba finga papa le lokola mwana muke ya ko finga benjir tina moi sina kuva tina bana na yeti ça veut dire que bazo finga mutu mama if love is crazy love is for me bana ya SE bana ya Afrique du Sud shalom nazala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pour na le 25 ezali conférence ya bato surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tout bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tout na moto. Merci na pesino sombote au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que
nous sommes des chrétiens, sans autorisation. Merci Naba Oyo Balinga Kabiso, Bobenga Kabiso, Boporta Kabiso à cœur chaque fois, Bopé Sarba reproche Nabino, remarque Nabino, et sans oublier encouragement. J'ai dit un grand merci à Luison Mbala, les grands mannequins depuis Espagne. Merci beaucoup à la Donglish. Donc, je suis allé moi ça vous depuis Irlande, Willy Tanfoumou depuis France, pourquoi pas à Jean Tanfoumou, JB depuis Irlande. Merci beaucoup à Sylvie Biadia, moi c'est États-Unis, Aza Mouninga la yote et Sikozali Bambo Tebele. Merci aussi à Abetine Sakasaka, Mirbe Sikozali Bambo Tebele na lobaka yo. Ozali Bongo, l'embouchure du fleuve Congo. Merci. Les lots, vraiment, vous allez à Kosepe la peau pour une première depuis année Oyo 2025 et Bandaki Nayambaye. Il s'agit de Ibutu Jampi. Ne va pas bien nakaye. Ya Jampi. Et Jampi Mbotenayo. Ouais, bonjour. Irakian vous. En tout cas, c'est plus le Mbayo, hein. Ouais, merci beaucoup. On appelle CP Koumonayo. Pour une première année Oyo. Oui, depuis 2024. Oui. L'autre en 2025, et ouais. Donc ça, première fois en année. Ouais, c'est un plaisir. Malgré qu'on a début d'année. Ouais, tu es une samba bien bon ça. Comment qui mangane Ibutu tu as l'état d'esprit. Ah. Tu as l'état d'esprit. Tu es mouton amutu ya amuta côté mon côté mo boye autant sur ma finga ya champi. Vous comprenez? Na ko le ka parce que bato ba finga nga. Voilà l'émission, elle était carrément pour la bonne après mission, n'importe quoi. Pour éviter, c'est mieux d'aller à tes pour tirer la kimia, on a peine à faire la kimia. Mais vu qu'elle est parce qu'il a dit que non, nous avons il y a ordre, nous avons ta logique qui a une émission. Merci beaucoup pour la reconnaissance, Wana. En tout cas, Champi Boni année Bandi année 2025, titre comme dans mois de mai. Combien de films déjà? Mois de mai. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, mai. Dans le mois de mai. Mai, t'es yobi mai. T'es nabi mois de mai. Ah, d'accord. Mois de mai. Ouais. Voilà. Mais M-A-I. Ah, il est sur un I. Donc, mai, M-A-I-S. C'est N, c'est comme mai. T'es foutu le barbier. Foutu le barbier. Mois de mai. Ça va pas, mais M-A-I. Ok, c'est bon. M-A-I-S. Mais. A-M-A-I-N. Ok, merci. Voilà, en tout cas, vous comprendrez quoi. Donc, depuis l'année passée, en tout cas, émission, donc voilà, l'esprit est bien. Combien de films déjà au Sali depuis Année Bandi? Bon, depuis Année Bandi, en tout cas, on a tourné un film moins mingi. On a tourné depuis janvier, on a tourné. Et à vendredi au sous-soyo, on a tournage. Le tournage, on est tellement belé. Tout est jour boy. Et ça a un peu compliqué. Donc, mais toutefois, on a tourné. Après vendredi, il y a semaine autocoti, pardon. C'est comme si elle dit quelque chose d'habitude, il y a Bisso, surtout à Congolais, hein, Mingi. Tout ça, la rapida, tout ça, la bureau, peut-être, ou ça, la bureau? Non, on a bureau, mais ça, bureau debout. Et ça, bureau, ça, mais ça, bureau debout, ça veut dire, tu as la répétition, tu fais tu as solution pour un groupe, tu as un tournage. Le groupe les stars du moment de Ibutu. Les stars du moment de Ibutu. Oui, ça fait le théâtre. Mais oui, parce que nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Non, nous sommes plus de 16-17 personnes, c'est déjà trop. Tout ça va filmer, tout compte la chaîne Ibutu TV officielle. Ah ok. Ils sont contre la chaîne Ibutu. Donc tous allés on a travaillé et bientôt on a chaîne la télévision à Kinshasa. Ouais. Au Komona, le quoi nous sommes dans média, nous en facilité toujours à Rolanda Bisso donc tout travailler, groupe les allés tout ça musala na acteur tout ça la bango. Bureau ça debout partenaire na bon dans sens nini. Parce que notre bureau officiel il y a no footing bon bo zinda ko moko. Ouais.
botier ba dossier belé na kati botier ba ordinateur nan to comme na temps on a été Ah OK. mais quand même tout ça dans groupe ya WhatsApp entre ngana ba chef nanga to solo à chaque fois so likambo sali to kepe na réunion to solo na réunion tout le monde peut même la ministre na biso Le conseil des ministres. la conseil des ministres tout le monde ngo muta été mo sa réunion na télévision na internet de ça normal Dans réunion groupe na Islam la réunion groupe et ça la maka si to kutani peut-être jour il y a réunion ou soit après répétition. Ah OK. Tout ça rappelle na WhatsApp, c'est normal parce que WhatsApp est internet. Répétera. Nga na Kimbangu juste na sima ya station Bongolo. Ah OK. Na ko hermolobi ke vous savez ba ne belé. Ah nga na habité na ba ngote. Non mais ça la recherche. Ça la recherche. Pas to tanga bango te poto. Et puis on to fula ba to zongela ba komona bango. Est-ce que tata la mona ko bosa ko bua ko lopela. Tuna ba voisin na yo, tuna ba collègue na yo. Ba yebi émission bi na sala alors ngasko tanga ba komona bango te. Ba sala kombo ha. Ba sala ba kombo ba yebani. Na commentaire déjà émission oyo et pour mon nga émission nga wona ba commentaire. Na commentaire déjà ba otira ba kombo ba tuwana nyos. Tout. On va le kana groupe nanga. Bala pe ba omisi bana pe basala ba. Na lobi ba papa belé ba sala pa na. Ba le kape pe papa pour le mal na gaz. Pour le gaz c'est pas pour. Ata musu mwana omisi mwana pa le kilo kwa ngala bisa bana ngopeta musu ata ko voler bien tam musu pesi nga. So lobi nga ba bima. Ah. Ba so voler bien d'accord. Mais ko le kanga papa ni. Avec mukolo za mukolo. Nga tapesi mwana ye. Atika mongo ya suka. Ça comprend. Na bana to nga bimisa muta jouer à PD à ça te. Mais nga na jouer à PD. Muta jouer moi na ça te koko ça te. La plupart. Mais nga na jouer à koko. Na jouer à jeune ya champion. Na jouer à nyonso. OK. Mais to bimisa bana ngo on va tirer la moi style moko met to fomo quand même ba bi musala théâtre ndenge zala. Bala basali au moins na commentaire ba ko tilo bango tout wana na catalyste. OK, voilà. En tout cas, merci Nabaoza Landabiso. Ya Jean-Pi, kota la année 2024, ya Jean-Pi azalaki na ba polémique belé ya makasi penza. To monaki yo départ na yo na famille Bota. Ouais. Et bisaki ba premier belé mais mon ya Jean-Pi 2024. Na Jean-Pi ya 2025. C'est comme s'il y a une différence hein. Na une différence ni yom to moninga comme ça on expliquer. T'es dans sens que non tout le monde ba polémique to ko loba les kama mutu bateza yote faut kota ngaka. Faut kota ko bando loba. To mira ezaki ba mvutima. Aki ba mvutima. Donc moi bilo musu ya li bon bilo musu pe rappel âge. Bilo se rappel âge to ko là. Mais makambo oyo yo benyongo polémique. Oh ça qui polémique té. Ça qui ba vérité ba réalité ba mna ça ko loba. Vous comprenez? Ngata na longo ya famille Ibota na ye na fandi na Ibutu TV officiel na Ibutu sikoyo nazo bisa ba vérité oyo ça que mabe musuto sala ta musuto na vie na biso to ko zongi la souté. Ben jir musuto finga batu to ko finga sou batu té. Vous comprenez? Parce que toi il conduit par mo ya buzoba. Parce que toi il batu mo bazo tinda biso na buzoba. Mais je te dis ce qui est vrai. Tu tinda mala buzoba tu. Yo winga ba notina nga. Ba notina nga. On me paye pour notina. Kotina nga iba biloko wana. Ozo mo yo mo lo bien qui différence ezali parce que nga ya fali mtafuta nga mbongo pona finga sila ate. Mtafuta nga mbongo pona finga be. Donc on ta sila. Te. Bon Dieu le bon. Te ami mtatina nga apesa nga mbongo pona futa sila azate. Et pona finga sila. Mtapesa nga mbongo pona finga sila ate. Mtapesa nga mbongo pona finga belvia azate. Mais or liboso tant na famille liboso ba ndoko pesa nga mbongo pona finga sila. Moi différence pas c'est ça. Et bout yo sala be monsieur belé. Pe na sanu pe émission. Ouais. Na vie ingratitude de foutade. Ouais. Na vie ce qui mutu mo sala comme malamu. Na vie ce qui peut-être bozaki malamu na mutu boko kabala abonnement. Et non que ce qui bokabo na mutu après baluko banduko beta masala monte quelque part nzambe pas condamna biloko wana ebutu. Voilà. Ba répercussion ya après hein. Voilà, question za kitoko. Ça quoi yo loko sala. Voilà. Tu nga question bien. Obi na ngai mutu so bokabo na yebo kabona pe na ndenge bien. Bokabo pe na ndenge kimia za kapel lengi. Obi bien. Mo yo mo to bimisi yango. Alors
Tango ngai na longwe na kati ya famille Bota. Nabi j'abandonne, je laisse tout. Alors bana sa émission na mina boki ba gant. Émission sur la salaka. Na kolongwa wana na mikoloka na longwa ki wana ba chroniqueur ya famille Bota bani ko finanga. Ba Prince Luamba, ba Jericho Betox, ba Demer, ça ba tout bandi ko finanga pour rien. Vous comprenez? Non. Bah, tu vas dire qu'on finit pour rien. Na yé la émission a dit ah, mais bozo finit un problème nini. Na longue pas belle vie qu'on a fini mon touté. Na longue pas belle vie, na critiquer mon touté. Mais comme vous avez dit qu'on longue bonne qu'on finit un bala, on a sali bino nini. Nous passons à bandaki. Croyez que barotika qu'on continue qu'on finit un, continue qu'on finit un mais bazaki toujours qu'on continue qu'on finit un ah. Ah bozo continue qu'on finit un gars. Ngana za zobate na pesi bino temps soki ba continuer lisusu ngape na kozong c'est bino parce que ngana zobate na kanga mon robino finga ngana ko rabongo te na pesi temps wana mais et continuer qui toujours tant que continue bon il est temps ngape na nous répondre siko les places na ko répondre au senga de la Thérèse pardon oui na ndongo finga rai oui fa bobi ya pardon na mamno na finga na to so na mito so bengi hoyo ka to so na c'est ma sœur au finga pe Gabriel ko senga pardon mais bango nyoso na Gabriel kutani ke yana nga moi 6 pardon non Gabriel de l'autre na sala mabeto na finga yo ça makambu nyoso parce que na aki mutu moko bazo conduire ngai kene ko loba ibutu kene ko loba okine ba fingi merde kene ko songisa c'était comme ça na za peso mbongo là nga be fingi de l'offre de $60 par mois a futa na musalo za ko sala ngai c'est pas na ye ngai bizu la gani ba communiquer ba petio balani fio na soki samba soki sa petio comment yana moi c'est vous c'est hein ça va Samira surtout on na ko sema makambo ma do finga ngane ne bebe na pesa lobi na yo OK finga te na za na posa na za na ko na pete yo mo ko te ko finga pa na zalaka na tina ko sema makambo te OK pour moi on a pas intérêt na ngote OK c'est ma sœur avec beaucoup de respect na ko legate pona ko seli kamobo na beto sur haut parce que au tuninga pour changer il y a dans l'hôtel ils sont quand j'étais là quand je suis yo pesa na réponse go yeka bo la fin de mois bengi bino futur salaire parce que mbonga yeka par rapport à nié pesa tournage j'étais le côté de vani so ba connecter devant niveau enveloppe yo siko yo to go sa intervention zaki yani non c'est présence quand mon aïe yo nem to loba voilà on a payé sur réponse voilà et ça biloko c'est les gars car to songela ngote parce que asape na bola mo asala pa na ngana donc obo ya ngote voilà bola mo asala pa na ngai ezali pe alors donc on a tellement bagage non tala salaka boy na zongela ka makambo wana eza ngona tina moko c'est ça énorme asala bola mo ebele et pa na ngai asunga même na mwasi na ngai pona bana ngai ça veut dire asala ngana bana ko loba boy ko répondre boy parce que en tout cas balobaka nanga mutu na vie ala ndenge na ye ya mutu so fingi bana les prophètes de 30 répondre hôtel mais si on n'a pas hypocrite au fingi pas fingi mutu bazo ko attaquer ça akesa la théâtre akesa théâtre zite na théâtre wana abwake mutu mbwakela mbwakela mutu raté mbwakela mutu bana ka mbwakela eza mutu songolo so biso to la capacité biso à sur le bina ngabo na kozonga na télévision na zongi selio ce qui prime on est en famille tout ça en famille il faut éviter surtout ba pour éviter ngasi na éviter biloko wana ko finga sima c'est pas bon ngana finga te OK na ko vana plateau te na finga belle vie za boye belle vie tala boye ne songolo boye tala boye te nga finga te nga lo bali kambo za vrai pour un jour pe ko kozake pas si là ba ndu ko benga yo donc na pe benga te hein to ke pe na pe na monde ba benga te pas si là je tourner combien de fois déjà une fois seulement c'est seulement pour ani pour banda au chanja capte te na chanja kante na mta SBT na bango tongo midi pour nga za mta SBT OK les abakou kunde mu doit soutenir pour quelle raison pour quelle raison parce que les abakou ko na ba bato yo il faut te ça bango ba merci bien na ba honneur rebelé parce que tala salité on a pas ko la bango na vie tala ben jiro nga na finga bango tala ben jiro nga na finga ba mams on se comprend mais ba qui pas ngote tant on a longue pas belle fille bien aya champion ko to soutenir yo parce que to linga ki te ça kuna po o finga ka batu
Tu soutenir yo pour au sala na yo moko yo moni chaîne na yibu ça bongo et ça makamu ya ngai moko et ça musala nga moko na so bunda ba film ba gag ba ni ba mission mikemike na ko tsane ngona c'est ça la vie d'un homme la place dans la kamoko boye na ko finga khabatu na ba mutu mo boye et ça ko ba peso mbongo mo ya masumu zo mbongo oke zo ba epo ani te na ba ite loba na yo o zo mbongo mo boye zimbongo mo boye oke fingi mutu zimbongo mo boye o yeki na mission tala ko to Gabriel tala ko to Thérèse Salibo tala ko malokuta mission malokuta na o zo na base be yo ebité tala Thérèse yo ebité tala bo yo ebité tala bo ali wanga pe la keibe ba petenga ba plan la mutu na pe ba mission kwa ni rapozo be yanga yibutu ya ko loba mission eza bino hein Ibutu sambela kati. Ibutu sambela kati. Oui, mais moi j'ai pris hein. OK. Est-ce que biko kufana lisumu omona lola te? Nandeni. So muto kufana lisumu omona lola te. Okota lola te. Ozo reconnaître ngo. Oui. Est-ce que caméra yango? Est-ce que okoko reconnaître que non masumu ye ko sala ataba na nzambe balandaki yo. Na nzambe ye moko ko senga ta bolimbisi c'est pas nani et pas ba fan mabe yo sala mabe na ko sakote mabe wonde na boma mutu na mokili nga boma mutu na mokili te ba ibuto senga bolimbisi bolimbisa na boma nani na boma mutu te na senga bato na sala mabe na senga bango pardon c'est fini ba limbisa nga c'est déjà passé na wana senga ka pardon kwa mwa mkebo ile kwa zoba mo na senga ka pardon na nani nandeni na senga batu pardon ona sala mabe ne baba ko mona ke note mabe o ya champion sala biso to limbisa ya champion il faut to soutenir ya champion za mobali to sungaye azala muntu ne bibali ne so salaka ne basunganga ti lelo oyo na no senga ba pardon pa na baba senga ba pardon atu so senga ba bele ka mission ba finga basi ba senga pardon la senga pardon comment on le senga ba pardon pas pourquoi mutu mo sonde jamais on a senga je m'en fous je passe bonne soin nzoto na kinda quand même ko landela oyeba to par rapport à ni si peut-être pourquoi ça on a bien sida on a big pour le bac batila ko poisson to bosani c'est le cas déjà comment tout on est comité qui toko social c'est pas son qui toko yebanga boy l'émission banga na saka boy hein baba ko ba yambanga ina nyonso na le ko lata na makamu nyonso ça va soutenir mutu na ko liaje un peu ko liani tu vas manger quoi aujourd'hui ya le combo le renard te champi qu'est-ce que tu vas manger toi aujourd'hui ya champi toi français au lieu pe boza à l'aise ba futa ti ba ça ba zela na loyer ya ba zona ko ba muno pour ya champi ba les sabakou mariage no pe kalaté hein te ngana bala sikote ngana bala sikote yo silika makati soki peut-être va pêcher moi bala to mono silika ngai no mutapesa ngam ba changer côté comment quoi ka ba jeton mutu nana pesa ngam libala te na senga pe mutu mbonga libala te mutu nana pesa ngam mbonga libala te na senga pe mutu mbonga libala te on va savoir raison que non ote senga mbonga bala mutaba pesi ete oh est-ce que ngamo tata munelo ko ngabo France et ça mandeni pour a lo biba zula ki ndako tant comme pe ba pesi mbongo afuta ndako ba lisusu yo sabaku que ça les sabaku ba ça ebelé tabano to mona ke mbongo ba pesi eza soute au changer na lobby hein ko changer par rapport à nini changer par rapport à nini nazaka et pas belle vie nazaka na famille libota mais naza et pas babakoukté mais j'aime les sabakouk bafutela ko ndako j'aime les abakouk moko bafuta ta baluki. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence.
Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Ma belle par rapport à Nini. Ma belle par rapport à Nini. On a su qu'on promène là. Dans les mois 2024, 2025, il faut changer les belles là. Non. Nalobi boye. Ba foute la ngai te. Mais basala ngai plaisir moko boye, mbongo bakangisi la ngai pour soutenir ngai na chaîne nanga, pour soutenir ngai sala musala nga. Donc yango pesa et sala ke non mbongo na pe na soka ndaku. Ya ko foute la. Parce que bato comme si oti na niveau wana. Ni robe tout souvent na mokilo yo, o sali mabe. Mais abi yoti na ko ta sama be na otia ko limbisa hote. Bato ali. Mais bango na basa na sala bango mabe alongola nyonso motema basokola mitema na bango pona nga. Ah OK. Ah bataningo na sikoyo oko expliquer na loko moto pona bango te. Donc oko expliquer loko moto pona bango te. Donc je l'aime. Na français bango je l'aime la ligne bango je vous aime. Je l'aime les Abakou, je vous aime tous les Abakou. Na sala kuna famille bota na mona batu ata cotisation mo basala ke note yango moko peut-être tant so ya Jean-Pierre Obeli kuna iso bapesi mbongo mukimo fo bapesi mbongo oui bapesi mbongo fana ba yetso no dia Jean-Pierre o va la do pesa mo matanga papa so kufi bapesi mo matanga mais ata ça na so bien nga mo bapesi ayo mbongo bapesi oh c'est mbongo bapesi ka bana oui bapesi bapesi mbongo ai bisinga neto de nga yakabo bela ngaya kala fani mais il sait la mec la bon na Bible ezaki na roi Saoul roi Saoul tango David ya kolanda ya bomaye mais sali ke mutu oyo abomaka roi Saoul aye ko informer David ke oh mokonzi mutu oluka katoliti ko bomaye azaki pini siko azaki pini na sens ya vie nga posta na ngeza omoni ka ndenge ozol baboye o changer pena libela donc ndenge oza boye eza te sima mikolo na ka so chapia Yesu so ba changer langage bango kuna te langage na ngai bango na télévision na internet on lo bango soki lelo oyo ngai na komi ko finga babakuki soki ngai na komi ko finga babakuki c'est que nzambe fa pini nga vina nga mo Pierre Yaka. Nasi, moi tango lo makango. Zelanga YouTube ethically. Zelanga ina ebisa yo. Tango na ngai na abe na caméra bien tamu susoma. Na lo bana mupanzi mo de caméra na mo mupanzi moko. Omoni na vinanga. Soki lelo oyoyo. Ngai na komi ko finga les abakuki. Nzamba pini vinanga mo bino. Pour quelle raison? Parce que na oyo basala na o basaka pona vie nanga. Je ne croyais pas ça. Au moins tant ça na ça pas belle vie. Baba Cook. Misu Baba Cook na pas belle vie misu no kabelanga. Zelana na sisi mamna no ba. Misu ba kabelanga. Baba Cook balakisa bolingwe pa nanga. OK. Eloka na sika na bango ka yangwana. Les Abakou balakisa bolingo amour moko vrai o ngana ndimaki te famille bota balakisa pardon et pas ya mams basenga pardon ba Babakou ke ni ba bombo et tout ça balimbisa bango te
ça que non ah to yo ki yo to la problème non te sili ya champité ngapela ba benga ngabe ya kaya champité linga yo ya champi ya kaya bato yo lo ba bato yo finga beso ko no ya kaya champi ya ka ba yambi yo ba berse yo ba pesio mayo meli ba lesio fufu ba kitisio esprit ba sangise liyo souvent quelque chose ba pesi yo au lieu pe yo moko to ke lesina bana na yo. Si on bat tout le niveau, il y a une commission. Et puis, si on va continuer soutenir, tu me souviens de les abagous, ok, les portes en compte abagou, au Lubanine. Tu vas péter les plombs, monsieur. Tu vas péter les plombs. So, ce qui a fini, dans Zambé, fois fini, on a annoncé pour voyager. Mais, dans lobby, pour voyager, ça, ils ont tant à monde. Et puis voyage, ils ont projet à vie, ils ont la vie à monde. Au côté de Bonganga, au côté de Bignon, Simba qui s'occupe partout, au côté de Bignon, au Tsaignon, au côté de nous sommes comment à Porto Angoyo, à compris le rapport en dit la série crise, basons c'est sous. Quoi bala combien j'en? Na ba nebele. Ngaza bana 5. Bientôt mon sozo baksama. On a ici déjà 3. On a belé maintenant ici téléphone Baksabana. Ah. Oui. Là c'est bien que nous avons colo. Ouais, pourquoi pas? Vous attendez déjà 40 ans? Plus non, c'est les Kiango. Combien tout le pas vérité au combien des années? Yo. Bon yo. On a 80. Ah. Ah journée ça à matchité. Bah j'ai matché on doit boyer. Dans la vidéo. Dans la vidéo. Il y a Mams. Il y a Mams. De 27 avril, là. Ah. Affaire Oyo, Barbie. Bon, combien? Le 27 avril 77. Pour battre Moussou Bazo Boudé, Barbie qui est âgé assis là, il a âgé bientôt pour ça 52 ans. 48 ans, on va faire âge à match. Mais il y a mon quoi le biango qui a âge à match. La vie n'a eu. C'est habité. Habité. Dans la préférée où tout le monde tape ça. La préférée où tout le monde tape ça âge. Il peut ça autant. T'es mon monté. Dans son on peut ça au ya PC. Si on bat na ba ça ya bango parce que mon colonne tout temps le âge na ye. Mon colonne tout ngeti ngabo mon colonne tout ngayeyo. Na le âge na ngaye eza boye. So bino ba to bofana ndako boye boli ya fufu na bino bofana la kombo sila na télévision. Olingo changer on kasi yo pe ça yo. Alors âge ne ça ya match té. Ba katate. Ça tout droit. Asa une affection papa na ye, une affection maman na ye, ba kolisi ensemble, kolia ko seka, ko na famille na ye. Donc voilà. Ba misu ba dit agité parce que papa ko fa 3 ans. Yemo ko to ngamo 3 mois ko to ngamo 3 ans. Et c'est vrai papa est mère à quel âge? Faut savoir ton père et mère à quel âge. Si la bien c'est bien on gagne âge na ngona date na ngai mbula nga bakata te ça âge ba jouer te et toi madame ton père mère à quel âge yo mo l'émission 3 mois côté ya 3 ans yango moni faut que ça na respect na micro mo lenza ba to frapper bino ba tu faut ça na respect na micro il y a PC âge na ye aussi là ça mon colo effectivement c'est là mon colo c'est là moi mon kete. Mais là qui moi mon kena là qui me colo na ye wana apesi no âge na ye vrai parce que yinde mon colo nzoto si la nde mon colo nzoto na ye apesi date na bino date na ye mais ça dit botindi batu moko ka toujours quand bato baza sima mon kongo moi le ça la partie ni bon la biso lo ba poani moi j'étais là je sais j'étais où j'étais la sima ya la famille Bota, j'étais là. Et bon, ta famille mais ce sont des chroniques. La famille Bosalaka, le monde est beau qui m'a camé. Ah voilà. Mais informé yo, ba chroniquer avant de analyse.
basobola yango eza age na ye te eza boye ce sont des chroniqueurs ya famille libote c'est clair siko biloko totoboya na théâtre nde yango wana totema théâtre faut changer bacomportement wana eza bien te bato siko bachroniqueur wana bato oyo bandenge wana basape kaka basimasima na bango babenganaka bango te balongolaka bango te c'est ça le problème. Rappelons na boye ezaki tu sais dans la vie yo za comédien il faut qu'on prône la paix surtout. Oui. Même nous les chroniqueurs, il faut prôner la paix parce que biso peut tous avoir provocateur. Il y a makamu susu. Ouais. Mukilo ndenge kende, il faut éviter mingi ba problème ou surtout tali que ya koswana, ya kobunda, malgré bitumbe za raté, mais ya koboza kabisa na bien te pour liwa et puis ça biso maye, le quoi liwa mama bolingo. Tout le monde awa liwa mama bolingo. Ba comédie ba ye belé mais tout le monde groupe salongo niveau ya bolingo baza ba lakisi wana. Oh et faut comme et servir bino comme d'exemple. Ko carboniser entre bango oya bino et dans la cara soki ne moko na bino ku finde bolingo monani. Kasi yango to lobaka te, ngam to lobaka yango yo. Ndeti sikoyo yo ko ndima ndeti papa mutuka papa ale. Papa ale mabana asa muto yo tebelie na famille bota travail. Na bolingo parce que mo bino mo timo la kama po zongi sima fa ni bo la réponse. Non. Makambo yo lobinga la tuni. Ngam la lobi yango parce que penga question. Ngala bi sikoyo ndeti papa na zongi papa ale kati. O mama bolingo. To développer sikoyo. To décortiquer yango po ngam micro français les que viennent. To penser yango. Sikoyo papa ale ndenga sa bongo. Soki awasa ndeti musani ndingwana. Et que Jérémy Chabani aïe azui papa allait il y a la ngosali musala mingi tu mets moi tout na Turquie tu mets moi tout na Dubaï mama kambo mama na ngosali moi mingo pe mamuke tu es certainement tournage na biso kuna moi spectacle mo to so mato si manzela to zonga est-ce que ça m'a bé et ça m'a bêté comment mabe tu as voilà ce papa allait Jérémy félicitations papa allait félicitations sur toi papa allait à Longwa ah papa allait à Longwa Alain ça toujours na bela te kolandate pas les arafou on a habité informé biso ka formé kolandate informé biso ko sala wana na sala kaka kolanda biloko ate papa na longwa na ye kolandate ba finga papa le lokola mwana muke ya ko finga benjiri tina moi sina kuva tina bana na yeti ça veut dire que bazo finga mutu est-ce que bolingo to tonga bolingo ndenge ni ce que c'est la salle qu'on a mobe ata sali pièce neka mobo bozuka ka pièce ngo bozuka boni ko critiquer trop progresser na théâtre on ndenge et ça rappelle bien si ko soki que non tout temps on azo finga ndengwana na ba émission na yo na ba makambu na yo ba phénomène na yo ba chroniqueur wa to mona bango te to mona normal ah en tout cas ba chroniqueur va finga bongo sima na bazate donc c'est que benjiro ba finga wana ya bien ngote. Mais total les phénomènes mo ba tout cas o ba to finga si lango bangwa na sima mukongo na yo yebisanga ba davina amanka sila awa afinga sila ba sila bozana niveau nga te talanda ko boy ça veut dire afinga mam sima tout ba yo kaya David en suit lukani so mona batu vraiment s'il vous plaît alors nete mona batu David mona mabena biso mabena alors ba na été na boyité to pesa exemple o salama OK. Autour de la question par rapport on appelle la salle pas dans la salle pas Belgique au blanc il y a un champion on changer par rapport aux tu mets ta histoire passée dans final bezali comme siko tu as histoire déjà passée je crois en 2024 sur Beau Santé allez gars au finga mais après au monika toujours na sima ya mutango so pas mabe to monaka yango wana to na souci mabe e matate na théâtre to na souci mabe e longo bolamu kota nga soko le kine émission to finga ngai non répondre ote non, c'est noté. La femme a un collègue n'a pas Gino là, tout sera bien. Capable pour rien. Avec une émission, on dit que le balanga, t'as dit bah ibutu, bébé ça théâtre, à où c'est pas belle fille, il y a pas si là, c'est un autre benganaye, comme voilà. T'as pour dire que on continue ma bien mon cabo. Bon sur la paix bien à Gino là. Ton nom sur la bien mais vu que tu coûtes là qui, ton solo là qui, c'est fini, ma tête ça la bon. Tu coûtes ton solo là qui c'est fini, les qui c'est bon. Bon, que ça choga.
Non, Shoga, c'est mon petit. Shoga, félicitations. Hein, Shoga, c'est mon petit. En tout cas, la PC, ma félicitation. C'est mon petit. Ça, c'est un petit courageux. En tout cas, la PC, ma félicitation. Après, ça s'allie. Boinde, ça là. Non, ma swingé pas à Nati Mikil. Malgré tout, Toki Keno, à Katen Césarien. Félicitations. Hein, félicitations. Déjà, Césarien, ça veut dire qu'il y a un ndam. Pourtant, ndam, non, ça c'est la réalité. Pourtant, ndam, ça raté. Pourtant, ndam, c'est impossible, ça raté. Ndam, ndam, ndam. Olongwa mama ozo ke poto ke matadi matada po ke ozo okati si mai makolo après okati ok poto to ke rapport anzili na esprit londeni parfois longo a ok Turquie faut monter avion pour Turquie déjà za poto Turquie za poto mais la différence avec l'homme ça mi Turquie za poto vous comprenez si ko alongo net na Turquie wana pour que ne France atambola du taxi moi c'est tika na France bon ya poko yazong sanga soit quel exemple soit quel bateau te quel avion te parce que c'est pas moyen de transport soit quel masuwa to na quel monteur moko be 4 océan mais c'est moyen de transport c'est normal il faut qu'il y ait un avion non muto quel avion non muto quel masuwa non muto quel bateau même mboka moyo za na tukutenga mboka moyo bateau est moyen de transport. Monter on est 4 sur l'océan, c'est un moyen de transport. Avion peut être un moyen de transport. C'est mon pote il faut qu'il y ait un avion. Soit qu'il y ait un avion, soit qu'il y ait un avion, mais Azan en France, à la place de la richesse, à la place de la place de leader à Miss. À la place de Zigo, à la place de Christian Petelong. Vous comprenez? C'est ça. Ah, mon balabundia, comme il y a mis sur la main, il y a quand la guichassa a dit qu'à battre le port, on ne peut pas que les potes attaquent, on va péter, à ça, il va crise à couvrir. Mais quand même, il y a avec mon hypothèse, Nzab m'a montré poteau. Après ça, merci Nzab, félicitations, c'est un homme courageux. Il faut le féliciter. Au compte, rappelle que la chaîne Nayo, il y a YouTube au Saliwana. Au Sopi Baninga Nayo. Jouer ensemble. Oui, le projet est allé déjà. Donc, on a fait décor à salle chaîne Naye. Ceux qui ont appuyé. Décor à salle chaîne Naye, la manière dont on a appuyé décor depuis. Maintenant, comment je sais quand on a Michou, on me tourne le bango. Tant que je sais que Michou, tu vas travailler dans SB, et comment le petit a un problème. Comment on fait un décor, mais il y a une vérité. Parce qu'on fait un décor. Vous avez décor pour critiquer petit bateau. Parce que quand on a pas salé, ça dit bon, vous avez fini pour ne pas faire Michou dans Kati. Michou me belle moi ce qui toque. Ma belle ça sortir Michou. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa déjà bosunga kaboyebi. Tozana quartier Kauka, tokangamina université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Tous ceux qui sont Ophelina, Jésus et mon papa na Goma, qu'on appelle ça qui initiative, tout na Goma. Ça fait déjà une année tous na Ophelina, Jésus et mon papa na Goma. Tous a plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazobenga biso les sous baba qui sabana, tous oye bâti toi juste na ndaku, il y a 5 chambres, tous oye bâti ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala na kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali par rapport à la situation ya Mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na Mboka, ndena zo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste 100 individus o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndena sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à Batonyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément pas au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na yeso na pesibino botepe. Ciao. Merci. Jésus est
Quand vous finga, petit décor, vous avez progressé n'engagez na vie. Boutika mutu, mutu le bitika fois dans la chaîne wana, libella, tu 15 ans, 20 ans dans la chaîne wana, té. Tant à travailler dans mon plan yo, à ça lipe chemin na ya, qui retrouver place mutu dans la chaîne na yepé, à progresser, mais yé pas bimisa bato non ba bimate. Tolingi unité wana ezala, tolingi benji wana esila. Benji wana fa esila, boutika mutu le mutu c'est pas nous, on a la vie na ya kenda mata kenda sala msana. Il y a une chaîne belé, il y a une chaîne de télévision, tout ça. Les autres, ils ont vu, ils ont vu, tu as place au banana, ils ont vu la chaîne, taka yango, non. Quand on finga, petit bat. Mais trop, donc tout ce qui a évolué, il a évolué. Si on a une chaîne de télévision, maman, ça me soucie, on va pas l'engager. Batébé, Mayao. On va la moi, Simon. Atebese mayaou ba fama ndiangu bango tu bazala bakter na ngai ba matende ngeni so na sala kala kama ka kuna metongo SBI ba tsema maboko ya champion ça c'est to bunda to ça to tsoma maboko bakter musuba sani pe ba yeba na pe na sima nanga esa ka ba ko tanga ba ko bano bimisa na ko tanga te na tangi oyo baso bima sikoyo on a ça bango sikoyo so ngana bimisa bango so o fula pe bango oui eza problème te bonde no tangi bango te na so bimisa bango sikoyo ba muso ati ba bima déjà ba ko mikolo abota déjà ba poil bango auto ba poil te baso ba poil sika o wana si ba bota ba poil partout na nzoto na bango c'est bota comme il aille ba on a bimisa sikoyo baso ba bimisa ba poil na ni kasara ngwana zimso na mwana moke so sali mingi boni mango pe hein quand on mwana moke o sali mingi ba poil c'est bimio partout o sali musala ngo pe umeli bana pa mutu boye moi si moi ya bimisio bimia boni ma pe moi ça ngo pe bon ça lui permet de dire qu'on dit maté. La personne ne peut pas vivre à Queen. Ah merci Nabaï nous avons d'abisso à tout ça. Vivre à Queen. Ah non Queen non. Vivre à Queen Madère. Queen. Fais gaffe Queen Madère. Na PC mbote pour l'obité. Queen Madère Adam tout bané kala. Abimi ça peut battre. Ta longue date. Abimi ça battre. Ana ebi via ma 4 tam so le kayo. Merci beaucoup Queen Madère si ko zali bambote belé. Mais ça il est les tanga bato nzama pambola yo tanga bato ba bimisa to sola tanga bato via bisa so il est les ganga nzama pambola makasi na yo musana yo sala yo lo ba comment bénéficier yo lo ba comment ya pauvre Richard Mukokote yo lo ba comment te belé via bimisa te so ko lo ba ngote faut lo ba vérité aux anana juste la première belle vie c'est la vie boye mais non c'est la vie boye non on a vie via ko le kakate yo même ça te mais on a bien on a vie via ko le kayo on a vie que non so ko vie ko le kanga solo tanga pe ba o via s'il vous plaît mais ngala boko lo bana kai ngala habité dans s'il vous plaît nabi kana biko le comme yo première belle vie mais pourquoi tu comme na makambo oh non bongo mais attends il peut pauvre Richard bongo te pardon attends il peut Richard mon frère bongo te oh li kami na obo li kami na mission nga yo muto lobi na yo muto baninga iti nga banyo yo bina ngai boy nga na lobi ka ki via merci na pesa pe via ko mbote oloba na sa no via to te wa muto na ngai na yebi tam so na bi via mingi koleka yo ya soko bi koleka ngai ko tanga ba to bana bimisa te c'est question de simple ko tanga bana bimisa po yo yebi koleka nga so yebo ko lobanga tanga pe beri tanga ta koma beri tanga ta Richard Mukoko tanga ta bana o via bimisa yo boy point changer donc yebo ko le kanga ite comme na 2025 s'il vous plaît tika moi libérer siko bongo la motema yes azoya yes azoya ya o mun ba muso koma ka ba poisonner ngai ko mun no na yoyo na lobby la motema na lobby o bimie zonga raté moi o bimie mnoko zonga. Merci en tout cas na Bible pour la mission na yambi pour na bino l'acte comédien Ibutu Jampi adam tamunoko mutama tumoli mais asenga pardon mangu na ma to na sala ma yo na sala tumoli mutu après sengi pardon mangu azala bongo na munoko asa chaote ko ba bongo te ko peut ko tete bango te non tete nan na senga pardon so na za conscient na sali mutu mabe mais nga na sali mutu mabe te na kesongo pardon Dieu la sangi mabe na senga pardon te tukuta to sura c'est fini motema papa batu o na sala mabe mo kile longola sayo bino lingi mabe na théâtre et continue kaka yo ne mto lingango na lingango te ndazo babilo kwa nengo na po anini batu misu baza sima ngai baba ndaku yo la te moyo ba pa otangaka esate ndaku la kate
na bongo pour na bato batika la simananga kuna ba changer comportement c'est ba tika ba makambo ya kala oyo ko critiquer ya ko finga ko sala batika ya et puis batika ko loba mnanga ipo so mnanga la ko loba mbatika sala ngaya mamota linga tebo tala oya sali boy o sabu na loba ka soki na mo ke na botakenga mutu mo ka biseka kombo ya champion je vais venir pour te répondre. Merci Pechanga, félicitations. Nalandi filmé wana ya veuve kito makasi. Kito repena makasi. Olanda kangwa? C'est pas Caleb à jouer. Malgré à jouer toujours. Hein? Caleb à la pourquoi il a Caleb? T'as la natalité? Pardon. Caleb à la nanga tenga qui va être. Caleb ça m'a na chaîne na yo. Kito ma Caleb. Pardon, on va pêcher la na film nanga. Na chaîne on va commentaire ngai pêcher ngai bouton en tout cas eloko félicitations. Ngai Caleb bouton eloko félicitations tata la ngasi la bisa. Oh doya maté pardon. Vérité la ngona tata la ngasi la bisa. En tout cas merci beaucoup. Ça la saline à partager na boum ça continue maman azana ligne toujours. Baba mususu merci beaucoup. Baba mutu tout le monde va tout ça ba ram tout le monde mutu mabena musika. Tout le monde na sala erreur mon vie on va na ko sala ngo sur la vie na ngata. Na mona sila mabena yo ona yoka wa kota na mutu intoxication ya salité buzoba kota na mutu na yebate mais na ye na tali sila ngo même jour à tournage na talakei na tala façon na ye et puis so mala moko dans la vidéo na yo il sera mutu fa ça ndeni fa bonga ma angelo za papa pemba pumbo ba ndima na passa ba bon moment ça tu pas Caleb Caleb ça comme un message que non il boutu na tali film na yo na tali gaz moi tu vois la vérité té en tout cas na passa ba bon moment la vérité té zela ça yo tikana le banano tikana le papa c'est pendant ça na ça théâtre faut tout dans la réciprocité réciproque faut ça la ka ça veut dire ngana tali eloko na yo tali yanga yo encourager nga au baxi sagesse pa nga au lobi nga likambo pa msala perso kitoko me ya champion ke nango boy gago bi ya champion ke nango boy film o ba ngo bi me sala ngo boy eloko ya champion émission no ke ça veut dire botozo pesa na ba idée on a otala ki ame pa Caleb pardon na retiro parole na retiro parole ta caméra koto na retiro parole na longolo micro oh c'est quoi na côté otali lingai tala petena beso otaki décor petena décor oui petena soya donc ya champion ya ngai c'est bon ça passe na vie na passe pas bon moment na caméra wa caméra pas pechanga baba tala na cha tala pechanga na Caleb ndeni na yamba ba comédie belé na passe ba bon qui est la vérité otali nga na tali otali nga comédie nyonso Jérémy Chabani Jérémy Jérémy Chabani azo sa biloko na ye mais quand ba comédien ba le gasima sima faux compte bazo ko finga ko critiquer ba nini otata so biloko mam stem to si azo sala bongo otata ni ba comédien ka ba commentaire ma bena c'est yo yebite alors mais so muta féliciter en tout cas mam c'est loko bo kitoko en tout cas Jérémy Chabani loko bo sali kitoko gago kitoko ta ba Caleb so tala ki Caleb nga ki tala Caleb nagita dani XL Pechanga nande batala kanga basi ba commentaire basenga commentaire na site nanga basala ngona mte otalinga na tete je m'en fous de toi merci na ba bozo konda biso na passa ba bon moment na ba comédien presque nyonso o ya Congo en tout cas na passa ba bon moment na XL Pechanga si la otala sila na passé un bon moment na XL Pechanga na passé un bon moment na Sila Bissalu surtout à Yebi et si kazali mam ça ça elanga kutu annonce ya émission nangai art en vogue en tout cas félicitations au Ida Kanga na sera toujours reconnaissant na ça un bon moment na Belvikandi na sala ba passé un bon moment na ba comédien nyonso na passé un bon moment na Caleb Tukebana na passé un bon moment na ba comédien nyonso en tout cas le retour pour éviter que esprit ya ba guerre oyo ezapenda malamu esprit guerre eza na ngote mira esprit guerre eza te moi tu comprends langage na ozo ça bien te mira na salini to non to éviter ba esprit ya guerre oyo eza esprit ya guerre te kana biota eza esprit ya guerre te nga za kana vérité na no ba vérité tout droit na musala ozo saka théâtre oyo il faut tout se soutenir. Mais si la tout ça 5 ans, sur 5 ans, il y a SBA. Bah, tu vas soutenir été, hein. Bah, comédie va soutenir été.
bapesa ba félicitations ba joyeux anniversaire ba nini ya 5 ans là ba comédie ba lobelo ko moko te mais bilo chroniquer bo vana niam to lobango asati oh faut tout se soutenir tant yo soutenir ngai na pena soutenir yo na pesa exemple là o ba fait bo ba mam si bo sana ngomba moko bo akoti tout o to comprendre le temps yo tala ngabo ngata ngopwani kasi bo ndeko ne pe azo aluka moi 100 francs mais siko ba misusu et c'est ça ben ngata ba conseiller ngata pa magenote na ba sala boye kini nango boye zonga boye sala boye pour la chaîne nayo bunda boye en tout cas nani Omari constant Omari na biso ka théâtre Omari na félicitaye Omari Kabongo na félicitaye na parce que merci belé na Omari a gagné na silika po na sala ba gag na benga na pese programme Omari ndimi ba gag nanga constant kaka oyo mais comme je Omar Kabongo constat mon tête c'est bon Omar Kabongo andima mais jour tout Omar ah ya champion na regretté parce que ngaba comédie to benga ya champion ngato mkono so benga ya champion to yo kanate donc ngapa na ndo bon champion oui c'est bon Omar azote Omar sitana ya na yo ndima Omar so banga Omar abina ngai ibutu na regretté pourquoi ça ngine ngwana. OK. Et puis effectivement so benga ngai abina ça ba gag te mais ngena ça ngo pona yo. Ça soutient mon bimba. Abina sala. Parce que bagande bo ça bagande bino ko ça ngo te mais ngena ça ngo kaka. Na zela pe na nga ko mo benga yo ko to vya mangate effectivement so benga na ndo ya maite. Maite quoi? Te wale talinga. Wale talinga na ndo ya maite mais ngana na pese ke programme wana. Omoni bolingo. C'est-à-dire au petit programme à salité mais abani ko benga yo tout jour en tournage à tu yo pandi likolo c'est ça l'amour bolingo tout ça ngo ngona ete yo fandika mambo otalaki kalebi te o va ta mari te ka bon natala nga o mari natali o mari natali lesa to o mari natali petit nga deko natali petit nga Jérémy to benga nga bato sola to ça musala ba ensemble bango natali leki nga mika bongo natali ba mimika beya Nathalie Bamuchopi, Nathalie Bamuchopi, Nathalie Babanani, Batebele ba film awa Nathalie ba film na bango petit nga ya matete nani petit nga nani otali ba film le quoi ba Belvikandi Nathalie ba film na bango so on point film Belvikandi otango te pourquoi nando talango tango na pe amour ezalaki bolingo ezalaki na ya champi. Mais pas aujourd'hui, mais faire un atelier, on t'a évité. Tout ça, tout mon qu'il faut, ça clair. À hauteur, on a très bien, on t'a été. Pour une fois, on t'a belle. Et est-ce que pour une fois, on t'a belle vie? Pas une fois, on t'a belle vie. On se retrouve dans nous. Attends, non, ta belle vie, à l'obaté, non? Félicitations. Nous avons courage, nous avons tali gag, nous avons tali film, nous avons tali loko moko ya yo, ben fina lo bango pa ngate. Vous comprenez? À quoi bon enfant de na koti pa ben fina ki tala ben fina. Non, tate. Mokile changer, o lingi nga la lingi yo. O sala linga na sala na zong seli yo. O sali pona nga na zong seli yo. O sali pona bana nga na sali pona ibana yo. C'est ça la vie. Merci beaucoup. Oh, tali kalebité. Tali kalebité, c'est péché ngate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tu que banana Nathalie. Merci film qui toko verf na sepe na makasi. Vraiment Nzambe apambola bino. Kolos Kristu abakisi. Nous ça va semblant le quoi yo pas ça na bango bebe na théâtre et to na bate bebe na théâtre le bazar. Nzamba susi bango bakufi bakei lobi kuna za kuna ye lobi kuna ngai kuna tout le monde doit partir. Alors c'est le moment ngoyo to profiter de ça en vie. Au côté nga un liste moko ya vie ngapela côté liste moko ya vie. Au soutenir ngapela soutenir yo. Au créer mission na le beli but en tout cas bobe ngapela ya côté na kotanga comme na yo po to kenende ngwana. Au salinga mokili za ningona nzambe utalinga intérêt. Nzambe asali mokili. Sur intérêt za ta a repesote. Nzambe alinga intérêt. Faut kumisa kayeka nzambe satate. Faut kumisa ka nzambe betelanga maboko kumisa nga yembelanga satana diko kati bo kumisa yi. Voilà, merci na baino so boza kona to komina koshite na émission na DiCaprio yebala mindelo azo jouer pas mam c'est bon. Bala valider akia jouer pas mam c'est bon. Ta amitié to lingi angona bolingona to lingi angona.
Tout le monde va se libre, tout le jouer, ailleurs, pas d'autre, à qui a joué la SCB, à qui a joué, tout le monde dans la liberté. C'est la mission, on doit penser à la vérité. Du cap, on a beaucoup déjà face à face. Non, on a beaucoup été. Non, on a pas de problème, moi, mais c'est la vie, ça rend on Bolingonio, c'est ça, ma tata. Bolingo, ça a bon, ma tata. Bon, la mission, tu le fais, on a évité ça. Ou le fan de ce le fan. Bolingonio, c'est ça, ma tata. Bolingonio, c'est ça, ma tata. Mais yo, au Bali, il faut dans la stratégie, la maîtrise, il y a que bon moto. Pour bosser à la moisse, non, mais, na souhaite à ça, moi, sinaye, un jour, bâtir na se, bazonga, pour continuer vie na bango. Ouais, bien la vie, il faut qu'on se caca. So c'est que ça madame le ranga. Et puis le pour nous swinga. Au swinga maka au se kisinga. En tout cas félicitations hein. Ouais, merci parce que la vérité na seki na qui bien. Pour nous qui on a stressé avant émission, pour ça il faut long là bas stress. Kwamba ibutu ezalaka boy. Faut appeler na banner solide. Kwamba ibutu azaka simbia wa beti. Place moi que simbo yoko s'attendait ita que simba. Donc en tout cas, merci vous pour la biso. Natalaki vidéo moko esa kinga pasi. Vidéo nini esa vidéo ya Jérémy Chabani Aigle. Jérémy a regretté à lobby, il était empoisonné. Je pense que tu as la vidéo en haut. Tenante. So ça ngo tselinga. Azana talango na lukango. Voilà. Vidéo en haut. Il faut rejoindre Bisso Malende. Malende, c'est très important. C'est très important. Donc, si déjà, on a risqué au moins on risqué na poison munene. Il y a munene bon on va vendre bolali wala muki bonaza souci. Et simbate. Donc eza muto uti libanda aya sangani na muto akadi donc esali nenge esali wana. C'est parce que Nzambaza c'est ça juste au-dessus à Nyonso et puis Nzambaza juste net ngane nazabo il est écrit na okufa na poison amen. Voilà, on entend dans des vidéos c'est un ma passi comme on a jeune garçon boyé, jeune papa boyé, azana na fleur d'âge abum sabilo ko parce que ngapé bané 2013 nazaka pe victime nango. Victime nango heureusement que na rien on s'est retrouvé dans Saint-Joseph et après va contrôle président Lombaka Otalanga aba comédien surtout kabo na salle d'urgence c'est Lombaka Koti on aurait que vous avez dans tout vous avez qui vont malade j'ai na salle d'urgence na salle qui une semaine kuna tant na monio ça nga passe comme on a biloko boyope biloko pe comme la kayo beti absolu solo tango yo komela ka vous avez désespéré mon appel comme na suka vie parce que mon moi mba solo ba moni baloba que non soki nano kweli ozuli kamute to nano exemple ya kopesa ndeni soki nano tutaka neti bato oyo bazalaka moninga akufeli na famille bazole nazo bamba na belé la poto simba ya openinga lelaka openinga lelaka parce que yelo na kufélité ngolo kufela pour moi benanga note pena go esili nga mona pena mokili esili ben c'est fini mais na benanga no moi de pena tika vous comprenez mais Dieu bon nzamba yabi omoni nzamba misiki nzamba sala likambo susu na yemo mkonzo to yebite Nzamba sa rending wana. Et c'est par là que Belvia yaka côté la ngapé atiki la ngambong. Moni, c'est par là que dans finga sila merci la tini mo. Nzambe mokilio yo. Vous comprenez? Pour dire quoi? De là oyo yo ce qui Jérémie a quoi na makambo yo, ils a pas si peu mao. Alors bini
Yasika eye na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na biso en ligne. Ce que vous avez la maladie ou etungi sakao, des fois ba médecin en famille ba koko komelote, peut-être ba GP ba solution na ngote. Ah on a mis sunga tozo libino solution. O bengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo, pe ba komelo ba kisi, to kotinde lo bipa nyonso yo pesa meli. Diaspora bisika nyonso zali na Amérique, na Afrique, na Europe, to kotinde lo ba kisi na o ozongo en bonne et difforme. Misunga eye pona ko sunga bino. Ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za laki ba bana ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et ça m'a dit que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki Misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Holanda et puis tant après ba tinga ba kisi wana meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko teki o akufi déjà to kene ko lela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers Misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga moko te et sekene na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai faire la maman nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa nimero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango ka na nga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi baye bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo poso mona maladie no bazo la solution te biso biso ba africain ba maladie na biso singa kate ba docteur o ba yebi ma culture na biso na na biso na ba biso na biso au moins ba traiter na Misunga vraiment ezo de toko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo zali pona o etali santé na yo contacter Misunga docteur en ligne ndozwi solution abi mutu ka basakana ye basangana mutu muso awuti libanda po boma ye alandeli ti tia confirmer ndengwana za jete alandeli ba source nyonso ti ayo koma niveau ga tanga mutu parce que alongola na mutu wana groupe alongola ipeti wana OK vous comprenez et ça jete za tasalango za alandeli ti na source mutu abomeka mutu abuta musika te ngatu ya mutu falika mutu ma uti ngasa na suka ayeboyo masandeli blo ngoto liati no ndene ndeni ngana biote wa masandeli ngatu ngasa nya zona biero milanan te ntulia kana ye bozaka na ye mto sala mabe Jérémie sana na temps ebele ko bimisa biloko abombi ala temps ebele ko jouer temps ebele ko bimisa ba abimisa ba acteur kato nzamba ndo fongola makamu na ye kata bolibo boma ye après so bomi Jérémie ozini ozelo hote okoma Jérémie te mutu kana ko zongo te bana na ye okoma papa na bango te donc ça veut dire okosa no eloko moko te au contraire otika na yo momo na vie na yo boye à chaque fois so vandi boye na bomaka Jérémie na saka Jérémie mabe na bomaka garçon moko mona Jérémie otika na eloko mona mutuno ti mukolo okoma ko ti mukolo okufa asali ni ça participer ma même gloire bien nzamba abikisie to za na posa na yena no donc on que osimba te et puis il est écrit comme ça on fait na poison te boko tika bino te Jérémie Aigle courage ndamba batela yo kende liboso aux la mission mo munene o nzama pesio sala en tout cas kende liboso toujours na vie babaka ekenge koluta niao donc merci beaucoup to comme na sous émission na biso Jampi ya Jampi merci pour répondre à une invitation nangai puis merci pour bisi maloba moko ya bien salinga pena malamu ozaki oboyi barankine obongwami osama église ni non na mire de rien mais des pasteurs mire de rien tout semble la église mona maman Odette maman Odette en tout cas vraiment donc ça m'a pas molé maman Odette
Donc voilà quoi. Vraiment, moi vraiment maté à baoté ayo vraiment et koti benda. Donc bon moi mi, malgré ndamba ça ma grâce bon moi mais sou pena bien. Parce que moi ça ça musa makashi pas na yo de façon que moi makamususu oyo etikali wana elongo. Jean-Pierre, ya Jean-Pierre Limbisa pour la Jean-Pierre aux à l'aise au début na nga faut à l'aise. Ouais, j'aime bien Jean-Pierre. Comme dans ce émission merci beaucoup na ba fan de Swalingaya Jean-Pierre. Merci na les abakou na bolinganga mingi et pas bozali. Les abakou bolinganga mais pas bozali. Oui, babakou. Ah voilà. Les bolinganga pas bozali. En tout cas merci na Bino, merci na Mams, merci na Batunyo sur mon vieux Dédé Mopala. En direct qui à Canada. En tout cas merci beaucoup. Ote ma maman Nancy Kunga na pesi ombote. Jean-Pierre Monga mon conseiller mbango konzaki mbango tina suka Jean-Pierre Monga na pesi ombote pa ozali. Batu nyoso ba ngaya Jean-Pierre en tout cas. Na repère numéro nanga plus 243 89 12 65 094 plus 243 89 12 65 094 numéro ya Jean-Pierre yango wana. Donc batu nyoso ba ngaya ya Jean-Pierre en tout cas na Ibu TV officiel en tout cas et aussi absolument bien. Donc il faut s'abonner à la chaîne ya Ibu TV officiel Ibu tout bon faut s'abonner bien na posa na bino boyo kaka makambo kuna mamuzo le kakuna. Donc en tout cas merci na yo pe Mira. Merci en tout cas to bandi bien to soki bien car au blessé le ko mukie kaka. Blessé na nini? Blessé le ko mukie en tout cas faut retirer question loba penda loba. Ngana fa ta la kale. Ah pardon. Donc oh maintenant na lobis. Yo tinga ba hôtel, yo poser nga ba question, o ba ki ba mission na bino. Yo poser nga ba question ngana tiki non, et le ko blessé nga ngwana ki ta la kale na bisanga. Non. OK. Merci. Mais c'est ça les oh, tu sais peut-être la Jean-Pierre, moi pas ta biso. Et c'est clair. OK, merci. Ah, en tout cas Koyamba Jean. On l'émission désolé non. Koyamba ya Jean-Pierre Zapina pasteur Okimine fanda yaka otimani. Mission incite. Allez-y. Merci na ba comédien nyonso surtout bofungola biso ba porte bantu banda musala. Merci na ba comédien so bafungola biso ba porte. To pesi bino ba courage belé bokende liboso ezalaka bongo mille esprits. Alors aipsa kinga boabi mille esprits ezalaka Cardozo oui l'esprit. Nous ça mille esprits tout monde. Non mille esprits Cardozo. Mille esprits Cardozo aipsa kinga boabi ya Mira. En tout cas na question ngabi mais Kabarando ezapina bien habité ya nangai. Moi ça wata. Il fait que ndenge wana. Il fait que plan ndenge wana. Avec Cardozo moi ça wata. Toza média s'il vous plaît, pardon. Toza média s'il vous plaît. En tout cas, Nzambe na bolingo. Moi c'est babé. Nzambe na bolingo apesa. Nzambe na bolingo apesa biso pena makasi de façon que makambo oyo esila toyebi ke makambo oyo batapoto batakotiza le quoi de JB na wera. Ezalaka nengwana. To mo pe fali na ferry. Donc c'est normal, mais c'est là quand même concurrence moko loyale. Donc ils ont mal en mingi. Merci. Nous avons une prise de vie. Et c'est là qui bongo. Pierrot Lembinga, au tali mobile au commissaire mais sur la tifesse son dématé que yem ta sala marambo sala wana. Merci beaucoup à Ifipan, merci aussi na ba nyonso ba abonné na nga nyonso o ba na mira kiamfona Attention news. D'ici là portez-vous bien. Merci.